Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est que Nandeko, moi je constate que non, ngai na versaraté. Surtout que nous na niveau na biso sur le plan médicinal, et ça na normal, et ça normal te. Ou soit maman a un problème, il y a manque, il y a ba hormones. Déjà ça là est maman versaraté. Parce que moi si normal, oyo soki bakute na mobali kaka na kupusa na o diagramme baniko mata ko constater na tout d'abord ba perte blanche chez Obimae. Mais yo constatera yango te, yo constatera que obimisaka maïté, et ça normal. Ou soit ça na manque, il y a ba hormones. C'est qu'il faut à ça le traitement pour na et pas na biso personnellement n'était pas nanga tous en qui sont pesara ya rozongi sabilo wana nyos moi c'est comme na versaraté c'est que à comme j'étais stérile j'étais en na maïté ça normal voilà. Merci beaucoup Balobi faut le gara docteur je pas marama boto so susu wapi ra fini no mo boss so so wapi marama boy pas kaka pas docteur Joao na pesi mbote bona Willy Moucheni code mondial phobie te ya Willy phobie babi le PDG Laura Sokoko si de la marraine Manganga tozana bino vraiment ensemble Dr Joao to komisko na kan oyo ya kobota et pas no babi ponga moda na moni de preuve mtando bota te aboti yana batumsu ba umela na kobota mutumsu alongola zemiti akotsa ndara libala a obota te et à la problème nini ya famille tozama manzoto to ne. Bon, le problème est ça, les camps stérilité, tout ça la stérilité, le lingue mi balé. Tout ça la stérilité primaire, tout ça la stérilité secondaire. Stérilité primaire, oyo mutu banda botami. Si na ajo a komi na lulengi ajo landangai, ajo a gemité, a longola pe gemité. A tika la ta mukolomoko, même à ta retard ya une semaine, yena no komi la été. C'est que mutu wana ça na problème ya stérilité primaire. Tout ça pe na mutu mususu, abala ou bien bota mais il après bamboule comme belé azozo sous-émité c'est que toi na lolenge ya stérilité mi balé siko babilo wana to kende kotala yango et pas na mama il faut tout ça l'examen gynécologique toyeba mama za na problème ba kyste ovarien mama ba trompe na eza bouché mama za na ba infection urogénitale ou bien mama za na mai na niveau ya fundu ya Douglas na ye donc wana eza ba anomalie ou soit mama bandiko abandi ba problème ya ba myome fibromyome myome accouché par col nyonso wana eza ba mbeba o to kotala epai na mama o izo sala ete mama ibana kobota lisusu te ou soit mama za na problème ya myome accouché par col parce que myome accouché par col ndezo sala ete utero ya mama lo ezala tout droit parce que lidusu na ngwe fond maka normal pona ko yamba malome ya mama ya papa po mama joazemi mais yango etengama dia nini ya myome efandi kati na ye ezaka so bakuta ye na papa soka telemi mai nyonso se nini ebimi nyonso wana eza ba anomalie o na kati ya consultation na katia ba examen to la poto yeba ambeba. Merci beaucoup, merci vraiment. Na mon bon salut plaisir na pasteur Moïse Mbi et la réserve l'Éternel Siloé pasteur bonjour na yo place aux ali vraiment kalaté tozo dana bakini wana salut plaisir na papa chéri mukulubi na dome tozo zelara je te calcule pas ouais rançon le roi la forêt ya mama kanda na pesi mbote place aux sankara d'écouta wewa na pesi mbote bongo na ya makakol na pesi mbote bongo na sege mignon maniata na pesi mbote na ba monsieur tout fait rigoler papa Hervé fali poupa ba mbote na bino vraiment donc sikoto bandino na ba kisi o laksa biso ba kisi o nanu ya mibali ya liboso ya question na nga liboso kisi nini mobala koki ko sale la po azala po bato baza musika o laksi ba ona ba kisi expliquer ba. Bon, awa na bakiso toza nango lokwa na mibali na ko se permettre na ko telema muke. Po na mibali toza na bakisi ya lolenge mingi awa. Congo Promo défaté. Bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo it's not the same. C'est pas pareil. Rafiendo. Check. La coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Ig la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir.
Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ok, bonjour, Botard de Batutu, Balandaranga, Naomi Midon, autrement dit appelé États-Unis.
lelo vraiment bozan esengo batu tout botinenga na omimi don faut lukela biso d'or ta joie lelo vraiment toza a na bureau ya d'or ta joie avant la bonne émission na pesa na mbote na ba obalandanga partout na monde entier et na moni bon na poto na pesa mbote na pesi na mbote na yemo boss na nga babi Rafingindu Congo promo et Congo promo zo sala na omimi do azala babi bo luka nga ba place musute kana Congo promo babi Congo promo nde makambo Rafingindu mo boss bonjour place aux ali bon continuer toujours ka ko abonner na site on aza na Congo promo ba fan nga tout obolukenga na ba TV na ba place songolo pakala donc na komi na Congo promo avec Rafingindu mon boss ya kati na pesi mbote bongo na Coliville l'imbattable les monuments vivants vie États-Unis o ya pa gagner les États-Unis ti le to sakaka na pesi mbote na yedo muzamba Manix Chipuki on dirait de London na pesi mbote na allait tembe depuis Paris allait tembe ba bonjour no yangwana na pesi mbote na pharmacie Blanchard ngomba ba mbote no vraiment yangwana jojongo ndate avantage apo Firenze le parfait de bonne odeur yango makambango nde otunaki yango na epena pa dorta poto solo la ba makambango éclaircir biso eloko nini esalaka mobali soka zana mwasi ako sala bieto monika mobala lembi do akoti mbamoka bimi dorta ne mutako expliquer elo ni esala ka mutu ozo ba pota libumu dorta na ko expliquer donc bozala bozapete bokanga be ba téléphone te bo bloquer be ba TV te do bolanda vraiment dorta genre nenga zo expliquer likambu na eloko ne loko zo ngisa na place nango je sali mama Monique mama sociale Sele Manzombi Serge Tata Kibokolo Paulo Tudilu Amela Dembo. Pourquoi pas Dadi Panzou depuis Paris? Docteur Joie, bonjour. Bonjour maman Naomi. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, tout ça madame. Moussala. Moussala Nangolo tata tout ça madame. Docteur, le ce qui te yoko par rapport naza menacé trop. Batu baza bisike belé ba braza ba poto ba bina lukayo par rapport to bandano na ka liboso ya mibali. Eza mibali misusu ba kokate. Soka sana mwasi aumela likola mwasi. Moni sera koti mwasi mitsa mukie mwasi kuta ko vexé té déjà vexé et loni esala ka mobali akomati na niveau wana. Merci mingi maman Naomi na motuna otone ke na mibali oyo bazoko ka ko satisfaire ba partenaire na bangote. So to lobito kotaka na eloko wana mbala moko e aujourd'hui so to kene droit obi. Mais toujours banana nous toye banana nous eloko ni nezo sala ke mobali akoma na problème ya dysfonctionnement sexuel. Et pas un mobile à Zomona qui non a comme un problème de dysfonctionnement sexuel ou tout bien na mokuse éjaculation précoce et là quoi liboso a un problème psychologique et dérangera na mobile et là quoi mi balé to kende kotala ngo sur le plan ya bagamette na kati ya bagamette on a toujours kende kotala mataka est-ce que mobile azana mataka o baza vivant est-ce que mobile na kati ya mataka na e combien baza rokufa. Est-ce que mobali na kati ya mataka na eboni bazana mikila rokata na boni mituba kufi boni bazala boni bazana bokasi nyonso waneza ba anomalie au totalaka na niveau ya mataka c'est que soto sala examen ya spermogramme nde toyebaka muto azana problème ya oligospermie ya sténospermie to pe ya spermie total po ezana mobali mususu okokuta vraiment na gamete na ye na mai na ye azaka na mai lokola mai ya pompe azata na litaka moko na katite c'est que mayo eza penza mai ya pembe eza pe na mobali mususu aza na mai mais na mai wana banyama nyonso bakufa eza na mobali mususu aza na mai mais mai wana ekoma na makila na kati mobali mususu aza na mai wana ekoma rouge ekoma jaune bambuma mbuma c'est que nyonso eza ba anomalie au total na niveau ya gamete o esalaka ete mobali akoma na problème ya dysfonctionnement sexuel et ozo sala éjaculation précoce ezala o ezo sala ke soka kutena mama akoka ko satisfaire mama te bon lisusu ezala susu mibalo ba umela makasi omoni mwasi avec ça qui da ou deux fois yeno avec c'était donc azo umela likola mwasi ala radi ya nini eloko wana mibali o baza vraiment tolobi libido ezanano mibali o bazana makasi o bazana vivacité na nzoto na bango c'est que pas mobali totalaka force naturelle totalaka endurance totalaka pe état de santé ya mutu parce que biloko nyonso na kati na nzoto na biso eliaka mobali wana sur le plan sexuel na ye so totali appareil génital na ye eza en bonne santé azana mai eza pina malamu tokotala so tosali examen ya spermogramme mai neza na ba 4 et demi 5
mai pende eza ebele mataka bazana ba 90 ba 85 ba 88% ya spermatozoïde vivant mobali wana vraiment azana mobali yeso ekomi 4 heures oka nzoto etelemi soko moni moi soko oka pena nzoto pena pose c'est que mobali wana libido eyali. Vous voyez, mobali wana eza normal. Mais ça na mobali mususu yependa comme lapin qui fois yependa donc c'est fini foutu. Et là que je sala ete mobali comme na ka ndengwana tokende nan ba problème hémorroïdal. Hémorroïde ezali cause ya muneno ezo sala ete mibali ba comme na ba problème wana. C'est que loko tozo benga hémorroïde ezali dilatation des veines. Topé ko vimba ya misisa. Dilatation des veines o ya atakaka région ya rectum na région ya urètre na biso. Hémorroïde ezwaka mutu nyonso ou bien tolo bana mokuse la maladie hémorroïdale ezwaka mutu nyonso. Nazo epa mama. Mais eloko na koyeba na bandeko ba meka kosimba ete biso nyonso bato nzamba akeli. Biso nyonso tozana ba veines hémorroïdales. Les veines hémorroïdales ce sont des vaisseaux sanguins qui ramènent vers le cœur les sangs des capillaires et des canaux anal. C'est que biso na kati na bato na nzoto na biso na canal anal na biso tozana yoko misisa ya mike. Misisa wana otobengi les veines hémorroïdales. Mais ba veine hémorroïdale wana komaka malade. Soki komi malade nde vimbi nde tokomoloba hémorroïde. O hémorroïde si la raté hémorroïde si la raté te. La maladie hémorroïdale ya yonde si la raté. Mais veine hémorroïdale mutu nyonso ezala mwana ezala mukolo ezala mwasi ezala mobali biso nyonso tozana ba veine hémorroïdale mais komaka nde malade. Et là on dit les autres ete muto comme on a pas problème ya maladie hémorroïdale. Hein? Tout ça on a problème ya manque à lavage intestinal. Au moment la mutu mususu au banda du 1er au 30 azolia très bien. Azo mela masanga très bien. Azo mela cigarette. Azo vraiment na ba whisky. Azo na champagne. Azo na ba vin. Azo na ba chorizo. Azo na spaghetti. Babiloko nyonso tozolia. Ba map. Mais tant toujours que nous avons l'évacuation sanitaire na biso, toujours que nous avons nzongo inene na biso, salité nyonso te bimaka. Ezana ba mur, ezana ba salité etika la kana mur ya paroi intestinale na biso. Biloko wana soko etikali esakimilaka. Soko esakimile et comme akobimisa mai auto bengi substance corrosive. Ba substance corrosive wana infectaka makila na biso. Soko infecté makila na biso nde mutabandi ba chaleur na sa makolo, mutabandi ba fièvre intestinale, mutabandi ko sala ba gaz flatulence, auto bengi ba gaz flatus. Mutumso akofanda boye mu pepezo bim. Mwasi muso akofanda boye liboso efungwa me akomi polele, akomo sala ba gaz flatulence. Mutumso soromona mobali afandi bosoka telemi azo sentir na kalanda lan la ye na niveau ya anus na ye ba mai ezobima ba mai wana nde to benga ba mikis. C'est que ba mikis wana la sécréter à partir ya salito efandi na gros intestin na yo. À partir ya nini ya manque ya lavage intestinal. N'est pas maladie hémorroïdale ezo la biso. Docteur pour place wana ezala laver. Bon ça nini. Merci mingi maman Naomi pour la lavage intestinal. Prenons l'exemple n'est pas inangai na centre na Bois Saoud. Tous en a produit to bengi ya cavalier, to pe camomille. Wana ezali ba produit o to sala kana ngo traitement hémorroïdal. Camomille to pe cavalier ezo permettre biso to sala nanu lavage intestinal na biso. Parce que soko intestin ya mutu tikali, intestin ya mutu ya le rôle monteur. Na niveau ya voiture. Voiture soko comme na ba problème na niveau ya moteur, au moins na mukolo mutu ga memia on officine na topia na garage, ba sala entretien moteur. Ndenge moko na biso batu. Nzoto na biso gros intestin na biso nde ya ngwana moteur na biso. C'est que soko salité ekunde lishu e fandi mingi na kati ya gros intestin na yo e ko perdre fonctionnement normal ya nzoto ko yala ti. Okomona mutu mso soko alali mbeto komi elengi, ate komi 4 heures po kende libanga soko ka obimate. Okomona mutu mso pena soko ye bacheka mwa biloko aleka mwa kumoko atiki okomona mutu mususu pena na posa mama be soka monika ka mama bazo simba eka bo éjaculation précoce okomona mususu nzoto pena ya mobali ebendani nyonso wana eza nini na manque ya lavage intestinal oyo ekazone maladie hémorroïdale ezwa esika na kati na nzoto na mutu. Ok, merci beaucoup Nabi Kezo, c'est le plaisir pena papa Midon Nestor bijou pour maman pasteur et c'est le plaisir na junior Midon Rosette aussi Midon et Narlens voilà ba grande sœur na famille na tout na Gombe na pesi bino vraiment mbote place boza donc ta jour to koti sikona problème ya bana basi
Dans un camarade nanga moko alobi non il faut tout otundelanga pena dorta avec Sarate. Azana problème azala tazana mobali. Ata mobali asali ndenge nini abimisa maiti zadi ya quoi? Merci mingi mama Naomi nandeko na biso mwasi oyo komaka na niveau na ye wana te po malome bima to pe aiba na ko éjaculer te. Ou soit eza na ndeko na biso akomisaki na esika na ye te. Parce que le problème est ça, rapport sexuel est à likambo batumi balé. Et ça te likambo yo uti libanga tantôt yeboye kope simbi maman zana nous disposer to yembala moko bandi na ebité zarande ngwana te. Et ça eloko ça se prépare le matin. Maman ngana yo na poko to zana fête. Maman za préparé psychologiquement, yo posa préparer. Et ça li lisusu ke papa ayebi mwasi na ye malamu te. Ou bien moi ça joue ba ke mobali nanga vraiment comprendre ngai te na esiko soka simbinga na point G na ngai nde epai penanga na komaka mobali ayebite mais maman pas zo banga so na lakisi na bandiko yebise eloko ngo ndenge zala tanto omona ga sala kala c'est que loko wana ikomi kusala ete maman tigala kana ba posa na papa ko sala mais maman tigali kaka azo bomba ga eloko wana c'est que nandeko moi so azo constater que non ngai na versarate surtout qu'il y a un niveau sur le plan médicinal, et ça est normal. Et ça normal. Ou soit maman a un problème, il y a manque, il y a des hormones, des os à la tête, maman vers sa raté. Parce que moi, c'est normal, ou ceux qui va coûter un mobile, car on a poussé au diagramme et banigo matar, ou constater tout d'abord, bah perte chez Zobimaï. Mais yo constatera un autre, yo constatera que Obimisara maïté. Et ça est normal. Ou soit un manque, il y a des hormones. C'est qu'il faut à ça le traitement. Et pas na biso personnellement n'était pas nanga tous en qui sont pesara ya rozongi sa bilo wana nyos moi ça comme na versarate c'est que a comme j'étais stérile j'étais en ezana maïté ça normal voilà. Merci beaucoup balobi faut le gara docteur je pas marama boto so susu wapi ra fini no mo boss so so wapi marama boy pas kaka pas docteur Joao na pesi mote bona Willy Moucheni code mondial phobika te ya Willy phobika babi le PDG Laura Sokoko si de la marraine manganga tozana bino vraiment ensemble Dr Joao to komisko na ka oyo ya kobota et pas no babi ponga moda na moni de preuve mutando bota te aboti ena batumsu ba umela na kobota mutumsu alongola zemiti akotsa ndara libala a obota te et à la problème nini ya famille tozama manzoto to nini. Bon, le problème est ça, les cambo stérilité, tout ça na stérilité le lengi mi balé. Tout ça na stérilité primaire, tout ça bien na stérilité secondaire. Stérilité primaire oyo mutu banda botami. Ti na ajo akomi na le lengi ajo landangai. Ajo zemité. Alongola pe zemité. Atika na ta mukolo moko même ata retard ya une semaine yena no ekomela été. C'est que mutu wana ça na problème ya stérilité primaire. Tout ça pena mutu mususu abala ou bien bota mais il ça après bamboule comme belé azozo sous-émité c'est que toi na lolengi ya stérilité mi balé siko babilo kwana to kende kotala yango et pas na mama il faut tout ça l'examen gynécologique to yeba mama za na problème ba kyste ovarien mama ba trompe na eza bouché mama za na ba infection urogénitale ou bien mama za na mai na niveau ya fundu ya Douglas na ye donc wana eza ba anomalie ou soit mama bandiko abandi ba problème ya ba myome fibromyome myome accouché par col nyonso wana eza ba mbeba o to kotala epai na mama o izo sala ete mama ibana kobota lisusu te ou soit mama za na problème ya myome accouché par col parce que myome accouché par col ndezo sala ete utero ya mama lo ezala tout droit parce que lidusu na ngwe fond maka normal pona ko yamba malome ya mama ya papa po mama joazemi mais yango etengama dia nini ya myome efandi kati na ye ezaka so bakuta ye na papa soka telemi mai nyonso se nini ebimi nyonso wana eza ba anomalie o na kati ya consultation na kati ya ba examen to kotala poto yeba ambeba. Merci beaucoup, merci vraiment. Salut plaisir. On a Pasteur Moïse Imbi et la réserve l'Éternel Siloé. Pasteur, bonjour. On a eu place aux Ali vraiment. Kalaté todos adana bakini. On a salut plaisir. On a papa chéri Moukouloubi Nadom. Todos et la
je te calcule pas ouais rançon le roi de la forêt ya mama kanda na pesi mbote place oza sankara de kuta wewa na pesi mbote bongo na ya makakole na pesi mbote bongo na sege mignon maniata na pesi mbote na ba misie tout fait rigola papa Hervé fali poupa ba mbote na bino vraiment donc siko to bandino na ba kisi o laksa biso ba kisi o nanu ya mibali ya liboso ya question na nga liboso kisi nini mobala koki ko salela po azala po bato baza musika o laksi ba ona ba kisi expliquer ba. Bon, awa na bakiso toza nango lokwa na mibali na ko se permettre na ko telema muke. Po na mibali toza na bakisi ya lolenge mingi awa. Parce que éléphant moyen na zo yango ezali te na sinde kwa ko zo yango. Toza na kisi na biso ya hémorroïde anal. O ezali kisi ya hémorroïde. Ona lo. O mwasi na mobali. O na mwasi na mobali ba ko sayela yango. O ezali pona ko sala purge. Yango azobimisa salite nyonso. Azobimisa na yo muto kotaka toilette okostako nazana posa ko sala toilette mais sona koti na bimsaka ba miyoyo. Ba miyoyo wana ba benga yango ba mikisi. C'est que kisi yo abenda ka salite wana nyonso. Akoyede ona pona ko sala lavage intestinal malamu. Po ete gros intestin na yo et se refroidir pe salite nyonso ebima. Ala ka accompagner na hémorragie en oral na ye. C'est que soko sali purge na yo ozape na kisi ya komela tongo poko. Tozana kisi epai na ba papa toujours tozana pommade na biso anal o ezali kisi ya hémorroïde toujours mais ali en pommade. C'est que mutu tanga zo sala traitement hémorroïdal, azo purger, azo mela na pourquoi azana droit ya rejoindre pommade anal. Pourquoi? Parce que batu mususu ba problème ya ba thrombose hémorroïdale. Ne tozo mwana bilili kuna okomona mutu mususu litungulu ebima na sima. Okomona mutu mususu na sima na ye koma rouge. Okomona mutu mususu na pembeni na okaka mikusa. C'est que kiso ya pommade ya hémorragie pommade nde sungaka po na ba papa to pe na ba mama. Et pas na ba mama toza lisusu na pommade na biso to bengi ya PDV to pe pommade vaginale o ezo sunga ba mama o bazana ba problème ya col eza ya kutengama ba mama oyo nzela eza muke o ba mama oyo ba kana mikusa na se na bango c'est que ya zo combattre infection nyonso urogénitale wana pona ba mama okobaka oyo mama esengela chango na nzela na ye ya voie vaginale atambola kana kisi na yango mususu na ndeko na ye batambola kana ensemble ya ovile bango bakende ensemble toza lisusu na kisi ya omifa charopo ezali pona ba mama oyo azo combattre myome na lobi myome ya lolenge na yango nyonso myome accouché par col fibromyome parce que myome epai na monganga na opération so basali opération balongoli ba nodule na 6 mois oyo kozwa ya repos ba fibre wana evimbaka lisusu ndoko yoka nga ba opéranga def ba opéranga 3 mais myome yango esilaka te mais soko yepai na biso tokopeso kiso na omifa oyo azolongola salite wana nyonso petango tosisi kolongola salite wana nyonso tozana kiso tokopesaka ya kochauffer matrice ya mutu o to benga kochauffer moteur de marère pour mama ebana kozwa mokumba. Et pas na bandeko bazana ba problème ya thrombose, ba problème ya rhumatisme, na lobi ndeko azana problème ya thrombose. Oya fanda na kiti, akoma paralysé côté mo nzoto mobimba ntuke sala lisuute. Soko ye omoni biso tozana kisi na biso o ya makasi MTH. O ezali ko combattre problème nyonso ya thrombose. Mutu nyonso azana rhumatisme na bino bandeko boza na Europe o constata ke na série hiver miku e koma kosala opage papa na yo tepe ba famille na o ba parents no bazana niveau ya Europe mais bazoko ka suma lili te o koma ko kimisa bango kaka na Afrique pona malili pona problème ya rhumatisme kisi ya MTH yango tozana lolenge ya bakisi ebele tozana kisi na biso ya libido forte eza pona bandeko nyonso o bazana problème ya manque ya libido. Libido c'est quoi? Libido ezali instinct psychique pe sexuel o esala ka ete mobali soko amoni mwasi ayoka posa kusanga na ye mais yo o akalisu na posa wana te yo koma ato moni mwasi koma omoni lokwa ndeko na yo ato moni mwasi na tenue dada koma omoni kaka normal c'est que soko toye to sali traitement hémorroïdal to sisi ba problème nyonso o ya makambo itali hémorroïde nde to kopesa kisi ya libido tozana kisi na biso ya éléphant pourquoi parce que na lobaki ete biloko nyonso nzoto na biso eliaka lolenge moko lokola miso aliaka carotte lolenge moko pe na se na biso soko hémorroïde koti mobali mingi ba veine to pe misisa urétrale ya mutu
to pe peni na ye na kati ba misisa ekondaka ezaka lo roi soko mutaliaka malamu te nzoto pe ekondi lolenge moko pe nzoto na biso ya mibale ekondaka c'est que nzoto soko ekondi il faut to pesa ye éléphant c'est que to pesa éléphant nzoto ezongi volume na yango ezongi normal et pas na ba mama toza pe na moseka mwana 15 moseka mwana 15 eza pona ba mama o bazana nzela ya kofunga mapolele mama akoma polele mama bakoma kobenga yo nkelo mama akoma kaka mipepe koma kobima liboso parce que mipepe on esalaka dégoût okoka papa musu bokutani tant yo zo bimsa bagage flantula soana yezo pese dégoût alors eloko esali ete mama koma wululu okoma polele ezalaka nini hémorroïde hémorroïde soko ekoti mwasi mingi loko ya liboso efungola ge liboso yango topesaka moseka mwana 15 tosisi maladie hémorroïde atako tokopesa moseka mama azonga penda normal mama atambolaka na moseka mwana 15 atambolaka pe na pepete c'est que papa pe afungwa makana sima oromona mobali mususu sime fungame koma polele or que mobali soko sime komi polele okomo bimisa mu pepe oza suna bukasi te or que mobali il faut simana yesa ka kokanga mamakasi po soko ekangami aza vraiment rempli na mu pepe na ye aza vraiment rempli na puissance na ye okoka pe bendele bende zotere mais yo lokola liboso sime koma polele mu pepe koma robima ndoko mona pe liboso nzete zakaka ya kokitaraka c'est que toi na pepete ko ezali pona papa pona mama en dehors wana tozana kisi na biso ya sinusite ya makasi tozana okifa eza pona ba kyste ovarienne na lobi kyste ovarienne oyo yo mela kyste oyo sala opération mais kyste zonga kaka yaka tokopesa kisi ya okifa pona koyeba kosisa ba kyste ovarienne na kati ya okifa na pe tozana a combattre ba problème ya ba trompe tampado topé ba trompe eza bouché tozana lolenge ya ba kisi belé na bano ya ba SS tozana kisi na bango na ba infection lokola ba fièvre jaune tozana kisi na yango tozana ba kisi pindo ezali ya makasi tozana kisi na biso ya MTL1 ya zo combattre problème nyonso ya ba infection urogénitale gonocoque syphilis na diabète kisi wana na bandeko bazuli bakwa kolanda ngai ozana ba parents ou bien bwana problème ya diabète na kati ya famille benga mama Naomi akobenga ngai partout za même na niveau Europe na nzela ya poste na biso kisi kokomela yo tozana MTL ba kisi za lolenge ebele so to bandi kotambola to osisa ebele merci beaucoup merci vraiment Dr Jean tozana na Angola na Luanda na Ojaenda basu bobotaka te mibalo botungisa mine hémorroïde ndetika bokufa pota libumu eliayo mwasi pe mobali ozalaka soko omoni mwasi oumelite likola mwasi kutatika na ba sentiment de jeu versé boya apa Dr Jean azopesa biso ba programme apesa biso ma meron nyonso esika nini tokozwa Dr Jean tokozwa sko wapozaka na Angola na Europe ozate na kini ozate merci mingi mama Naomi ngai na zwami mingi na kati ya Angola précisément na kati ya ville na biso ya Luanda en dehors ya Luanda naza na centre nanga mususu na Wambo en dehors ya Wambo naza ko se préparer dans un bref délai nazo fungola centre mususu na Bié na fin de l'année na ko fungola centre mususu na niveau ya Lubango mais pona ko zwa ngai personnellement na zwami na Luanda na Bairo Ojaenda topé commune ya Ojaenda soko komi juste na niveau ya église ya combat spirituel o ya mama Olangi okitiwana obengi ngai na numéro na biso ya 923 71 53 33 abandeli 923 71 53 33 préfixe na biso 00244 923 71 53 33 topé numéro mususu 936 640 0008. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Nabama sananga tout balobi les 4 filles de la presse na pesi bino place boza ba mbote belé la lune na moni la lèvre d'or balobi nema onza ba chérie la luxueuse fimora lix quoi. Wana ba massa nanga je sali famille midon mobimba je sali famille nanga tout na Gombe na pesi bino vraiment mbote belé na papa midon Nestor Bijou Pongo Rosette midon Junior pourquoi pas Narlance na lingi bino vraiment mingi lelo na réalisation tozala ki Camon réel le calé le tous les cadets pe na simbi bilila Naomi midon de bomo na ngakabu awa na kati ya hôpital ya Dr Jean ngana bino tokutani na deuxième numéro pour Dr Mameze belé ba ki seze belé ako expliquer minga ko lobezate basi bobo takate mibali bobo takate mibalo botungisa mina bapota libumu bozo ko verser soko moni mo mwasi mbala moko bimisi boya ebele kaso bobenginga ndena omema bino ba obozana poto partout dans le monde entier boluka ngape boluka Dr Jean tozana pona bino tokute na deuxième numéro
Ciao, ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que